bandeko kati na Yesu na pesi bino mbote na tongo ya lelo esengo mingi na motema na ngai kozala elongo na bino lelo tokolobela betali Habakkuk 2 verset 3 nazalaki na mabongisi mosusu me ntango nakei na DMV eza esika oyo bato bakendaka kosala mikanda ya mituka na bango awa na mokili biso tozali na Amerika ezalaka milongo milai bato bazelaka mingi soki okei kuna en tout cas ba 2 heures ekobeta okuna mais tango nazalaki wana nzambe alobeli ngai likambo ya Habakkuk promesse ya nzambe tango tokendaka bisika na tozwaka numero wana il faut vanda ti babenga yo soko so ozwi numero wana yebaki ya solo bakobenga yo mezali patience na yo moko ndenge moko na bilaka ya nzambe na bomoi na biso tango nzambe atali so likambo ayebi soki na kosala boye mpo na yo yo moninga yo ndeko esengeli ozala na patience zela parce que so simbi déjà bilaka ya nzambe kozala ngo pressé te parce que nzambe na biso azalaka na retard te bandeko ayaka toujours na moment opportun na temps précis alors ezali vraiment important tozala na patience tozela tokende mbangu te motema moto te kimia mela mai api okitisa motema mais zala kaka na poste na yo zela bilaka na nzambe zala bisika ya lingi ozala po ete bilaka na ye kokisama parce que azali nzambe akosaka te alors vraiment kimia na nzambe pe patience nezala na bino elongo mpona kosimba mabongisami na ye na bomoi na bino bopambwama na kombo na Yesu Masiya tomonani bongo lobi.